à vous. En place, pause. Gardez-vous pour les salles. Salut. Pungi anditusu kwa tata Lwengs. Main fixe. Jambote ketu awe tokolele betompe toletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso tongo nyonso yango nde ekopesaka biso makasi na mokolo mobimba pe ba programme nyonso Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela mateyi baza kopesa biso butu moi tozala pene ya tata Nzambe Nkolo Yesu tata Molimo Santo oyo ezali nde ekeke ya mine ya tata Molimo Santo elakisi ete tozala pene ya tata Molimo Santo na tango tozali na pene na ye akoki kobosa na biso te na mikakatano nyonso oyo tokozalaka na yango papa Mfumu Mbanza papa Dialunga na Kiangani abandaki koloba tango nyonso usanga vuvu mumfumu bwei oyo soki toza pene na ye pe akoki kobosana biso te ndenge nini tokozalela pene tata Molimo Santo na kati na mabondeli yango bauti kotangela biso mabondeli pe kotosa mibeko na ye batangeli biso mibeko oyo ezana mukanda tata Nzambe les 10 commandements pe oyo ya Lingomba tata Simo Kimbangu baza kotinda biso oyo ezali zomi na mibale na tango totosi mibeko nyonso wana elakisi ete toza pene na ye pe ye akoki kobosana biso te soki toza komona eke mpasi eza kosila te pamba te tozali nde kobuka mibeko na bango yango rappel baza kosala biso butu moi yango baza kotangela biso Bible tongo nyonso pe na bangonga nyonso na papa Mfumu Alongo papa Dienge ndako ntima alobaka ete na bana Israel kino lelo oyo esika ye azali Bible ezali
pe Bible na bango oyo bakoma na Hébreu koloba ete bakoki kobosana bokoko na bango te, bakoki kobosana mibeko te. Yango baza kotinda biso butu moi. Yango Papa Simon Kimbangu kianga na lobi ete tozala makasi na mabondeli, tozala pe makasi na botongi. Yerusalemi kolona pe kobokola. Tata Nzambe akopesa kabiso ngonga molai oyo ya kubongama. Yango tozala bana botosi ndenge baza kosenga biso butu moi. Toyebi ete tongo nyonso tokozalaka na ntintani. Mikolo eleki na tina misala makasi tobanda kotiaka ka ntintani ya 3000 francs oyo nyonso okoki otie na sani. Kasi lokola topemi moke en attendant toujours la fête ya bamama le 27 avril, ntintani na biso ya batata na bamama ezongi. C'est pour une semaine. Papa sai kutu na moni ye kokota zo kokota mbala moko ake kofanda na cabinet. Soki aza nommé na cabinet kuna suka ake kofanda na kiti na ye. To yebira ke aye ntsintsani ya batata na mama. Eza boye tata sai. Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Fumu tango ngai na koti nde batelemisi yo. Alors tango batelemisi yo na moneke Yesu Masiya batelemisi ye bongo ngai sai na tambolaka. Yango nde na batamaki na kote ya kabine wana. Nde yango wana tango kaka basilisi ko yamba yo sikoyo nde na piatoliti na jongi kovanda esika ngai na vanda ka epai na biso collège. Nde yango wana. Kuna nano nome komite. Wana soki nome zari wana donc na komi pembeni na papa Sylvain wana komi précipité pour la monoko kovanda wana na banga kinde yo na banga kinde la monaki yo kasi kasi yo mona ka de loin tango mosunga na kanisaka olali nzoka ndo olali na yo te mais ozotal zo mon donc titsa la biso ya 15 minutes. Batata na bamama tokotala banani bakolonga na tongo oyo. To silisi boye okombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Pour le salut, salut. Main fixe. Baso to chibungo kuzwa maloba ya moto ya koto ipa ya tata mopesi toli ya tata